baboma parti balingaki baboma IDPS tokolala tokokanisa tokolala tokokanisa nazokate balingaki baboma IDPS balingaki baboma parti tokolala tokokanisa tokolala tokokanisa. Merci, bon beta maboko. Balingaki baboma parti balingaki 15 février 1982 15 février 2019 et Sali Nicolo 37 ans et Sali 37 ans il y a Passi et Sali 37 ans il y a torture 37 ans, il y a arrestation. 37 ans, il y a humiliation. 37 ans, il y a relégation. Les amis, 37 ans, combattant na combattant, a foutu Makila Naye, peut-être IDPS, ezala comme parti politique. Les lots avant la banda. Nazali kolobete ezali mokolo esengo tokoki kosala discours oyo te sans que to rendre hommage na ba 13 parlementaires bafondateur basali ingoma na biso ezali nani ezali Joseph Julien Ngalula Mpanajila obetele maboko tozali na Etienne Tshisekedi wa Mulumba tozali na Makanda Mpinga Shambui tozali na Paul Kapita Shabani tozali na Gabriel Kyungu wa Kumwanza tozali na Porte Lumbu Maloba tozali na Kanana Jongo Aminanga tozali na Lusanga Ngele obeta maboko tozali na Kasana Kabwati tozali na Biringamine Mugaruga tozali na Tia Okeno Amel tozali na Ngoi Mukendi Asuka tozali na Mbombolona batu oyo nauti kotanga wa bazali ba monument vivant bango nde basali histoire na biso soki lelo tozali parti soki lelo tozali ndenge tosangani awa paske bango bazwaki bariske ebele balobaka un certain 15 février 1982 baebisi Mobutu na lettre à 52 pages que banda lelo biso bazaïrois de l'époque tozwi résolution en âme et conscience devant l'histoire et devant notre peuple qui a co-créé parti politique oyo komona yango ezali
Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS en sigle. Bokoyeba ete Gongawana Mobutu alobaki son vivant na Zaïre de l'époque parti politique mosusu ekokaki koexiste te à part un père roi Léopard ndenge tozalaki bao bazali awa bakoki kotémoigner yango bapase bamoma ya pasi barélégation emprisonnement batorture ebele bazalaki contraint na exil. Mobutu amonisaka bango pasi mingi kasi bao balandaka bango mpe basubiraka sort moko na bango. Oyebi parti na biso ezalaki fondé na bachômeur te bato nyonso nauti kotangela bino awa bazalaki badéputé en fonction bazalaki bato bazalaki koluka mosala te ezalaki volonté ya komona mboka échanger bazalaki bato ya régime ya Mobutu bazalaki bato bazalaki mpenza na kati ya pouvoir ya Mobutu nécessité ata moko azalaki kati na bango te parce que boyebi na ngonga Mobutu badéputé ebele bazalaki bamembre ya comité national ya impère bazalaki bato ya bwanya bato bazalaki kobénéficie na estime mpe respect na kati ya population kasi ngonga badesidaki bafonde UDPS parti na biso bakomaki bato bamba nazali kokanisa porte Lumbu Maloba oyo azali awa balongola ye bilamba na likasi liboso ya bato balongola ye bilamba na kabinda liboso ya bato. Vous vous imaginez? Donc ba 13 parlementaires ba père fondateur na biso bamona pasi po ete parti oyo etelema na yango etolobaka parti na biso esali 37 ans na opposition tosali combat politique tolobi combat na biso ezali mpona koaccéder na pouvoir pamba te mission na biso ezali po ete tomema changement na kati ya mboka na biso. Tomema état de droit yango nazalaki koyanola bao bazalaki kokritike biso ke biso tosalaka politique à chaise vide nayebisaka bango tenez bon UDPS ne veut pas et gouvernera ce pays. lelo tozoloba boye tenez bon l'UDPS a vaincu. L'UDPS a vaincu et gouverne le Congo. Sikoyo parti oyo ezali na histoire plein de rebondissements. Kobandela dans le 15 février 1982 koleka na période de clandestinité kokoma le 24 avril 1990 date ya libéralisation ya scène politique kokoma na conférence nationale souveraine na suite ya transition oyo elanda conférence nationale toye koleka
na dialogue intercongolais ya Sun City. Sun City eboti élection ya liboso na 2006. Tolongwe na élection 2006 biso yo lelo na pouvoir aujourd'hui le 30 décembre 2018. Histoire na yango ezali glorieuse, ezali histoire monene. Mboka ya Congo banda 1982 ezalaka na poumon moko, poumon wana kombo na yango UDPS. Lelo yo tokomi na palais de la nation. Esengeli que mutu nyonso ayeba kezali sacrifice ya bacombattante na bacombattant. Koloba ete ezali cadeau, ezali mauvaise foi. Tokundi bacombattante na bacombattant na biso. Ebele bakufi, ebele baboma bango. Tozali kote ezali nanu mobeso. Okoki koloba te na parti politique oyo emene lutte na yango non violente pendant 37 ans. Mixi batu ebele, batu bakufi ete eyibi victoire ya mutu azali na histoire te. Victoire ya lelo ezali couronnement ya lutte moko mulai. Lutte wana oyo ezali sanctionné na histoire oyo tokomi yango na makila ya bacombattante na bacombattant. Livre wana ekotangamaka de génération en génération.